L'histoire du jour na Dikina TV. Métis atuli na poto. Mwasi kitoka mwasi nde bizaleli. Kitoko ya mwasi nde bizaleli. Métis atuli na poto. Suivez l'histoire du jour na Dikina TV. Okozala vraiment déçu. Si c'est la première fois yo monanga, aimez, partagez. Kozanga surtout ko s'abonner. Suivez l'histoire. Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné quand nous était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède, gros coucou, Nabino Nyonso, vraiment partout dans le monde ici, Kabozali, et bienvenue, Naba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout et de rien, et sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV, mon vieux Benz, la Mutuka, Talo 4x4, la double pression, ya Suède, bana ya Congo, bana ya Afrique, bana mokili mobimba. Boyo kalisolo e, Métis atuli na poto, Métis atuli na mboka France. Ndeko mobala pesi lisolo bila championnat. Kitoka mwasi eza bizaleli. C'est vrai, tolandaka na on we frappaka, mais we fandisaka libala eza nde bizaleli ya mwasi. La championne nakutanaki na fille moko na France. Vraiment mwasi kitoko. Azalaki maman abote aza Métis. Donc ye pe aza na 25% mais abima penza pembe makasi. Yo moni biso ka bayaya donc moi c'est pembe ezaka lokwa soki ndenge nini donc vraiment na tia mutu auta pe kokoma kala mingi te nga penda na sala kini na porter garanti te na opeso mukanda problème ezate ezala calme et tout na yebite moi si peso ka linga ngaka pona koza mukanda na yebite mais la championne na vrai Joe naza vraiment vrai Joe naza vraiment mobali kitoko soko talinga penda lokola kaka donc Mike ngoy kuna na nini na allemand donc otali okumisi nzambe donc naza mobali kitoko ezate ki ote naza mobali kitoko mais ba petit ba utaka kin bazala na ba réalité na bango vraiment ekendaki mbangu ekendaki penza mbangu ekendaki mbangu na balaki ete lisolo akomi koya na ndako po zemi mwana liboso abotami donc la fille abandi omoni tellement azalaki sire d'elle na pembe na makambo nyonso et puis la mususu ba dérangement na nzela ndenge ezalaka kaka donc omona mwana mwasi soka simbi ko manquer oza na likanisité azoloba na nga ese nga na Kinshasa na kolinge nga na Kinshasa na kotelema na linga ye ya kolinga nga soki tozali na Kinshasa topesa poto merci ezaka ba circonstance akozanga mikanda donc omoni que la fille elle était tellement orgueilleuse donc elle se croyait na ndenge moko osaka te mozobomaka déjà moto kaka otala ko bia basi balobanga na bango mingi mwana liboso mwana mibale abotami tanga kompenda koyeba poto ya moko abimi donc ya misali lesu donc vraiment la championne nana esika okakolo te mwasi kitoko yo mopo oyebi bayaya encore bayaya mama banzinzi likola manga bwana aleyo pe siko soko ozomona bambouillère wana alobi ke tenga penja seke ngai la fille ye na mobali na ndako kita mata apelaka mobali ke ye aza vrai chéri eza circonstance a poto na Kinshasa aolinge te aokokata te apusana ta pembeli nete abila championne bazala ba mpe famille ate lo moko te nini te nga no kanisa kete kanda nde mutile mso zolobisa mwasi kamoni ka mwasi ka silika koloba n'importe quoi mais au moins peut-être que non mwasi akomi komi mona kete ye kitoko na yeko azo mériter kozala mwasi na ngati na nzela ba comportement bizaleli mabe likambo mki omona mwasi akolobelo mabe yo ozosala nini ozoboma moto pourquoi nabalaki te nabotaki te nazalaki na jeune nakutana mwasi kitoko lokola ngai mpe jeune tosala vie na biso te ya mimoni lokwa soki ndenge nini la championne nalembaki vraiment benjire mwasi kitoko mekomeli nga ngambo ya solo kitoko eza bizaleli kitoko eza bizaleli grande sœur na nga mutu abengisanga na pota ayebisinga bina yebi ozolanda mwana mwasi po aza pembe eske ozwi temps ya koyeba ye ozwi temps ya kofanda na ye yo moko oyebika biso ba jeune vitesse ya TGV omonika mwasi obiki te lokola nano azwi mikanda te avant bayaya bakoyela ye abi encore avant enfant mystique asaeli akoyela ye nasala nini nawelisa makambo mbote mingi na bino kolanda nga na France papa Kennedy la femme de quelqu'un Dadi donc SLBV BMW boza ebele mbote mingi na bino vraiment euti pa la championne ndeko mobala lobi la championne ekomi talobi mais
se comporter bwendeni on esi mukande se ko makamnyos la championne akenda kasoka ke pa mama banga obomaka moto moni mwasi donc ilimbisa boye tu okendo bondeli ata ye mutaza na faute oki obondeli ozongisi pa mama na bango la championne nzoka de la fille tellement loyenge afandisi taya afandisi isusu kitoko makasi na poto mibali penza bakomi penza kolula mibali bakomi kolinga ye abike te ngai na mobali ya niveau na ete tellement motema ese koma kobiba la championne ndako na nga moko na yaka esu na kimia te soki oye donc tout un problème lokola kangaki bisaka kendaki na bana akepa mama bango na bike nasala nini nafandi nanga mpe na Hollande te la championne ako bimas akome ka monika ba eko mwasi na yo tomonaki ye mwasi na yo tomonaki otala kaka zongi pa mama na bango donc mama zoki pe bana donc aza na tana ya kosani ya kokendaka bisika lingi basangi komo komela na matoi la championne na bayaki na ngai na bikete aza mwasi kitoko me aza penya mwasi osana nini mwasi ya kofanda teke o te asalaka eloko ya moni lokwa ye ngai na kokite akende ka uza mobalo ya moni akoki la championne ti penza kosila ko esili nango penza donc toyebi kete ngai na ye tozaka lisute aya azwi biloko bana na biloko na ye akenda na ye donc nalobe espace à 2 ans tant tokabwani toboti ne bana mibale tofandaki avant donc 2 ans naloba 2 ans ya séparation akei aboti mwana moko la fille tozoloba akomi mama bana misato mama bana misato tango akendaki mamo ya boti efa bondelela yenga ponga na ya kotala bana na ngai malgré na petaka mbongo po na déclaraki bana na nsela wana ndazwi mikanda na beza problème te bato baobomaka moto grand sœur na ngo lobi tala soki aboyi otala bana eza problème te bana wana bakoyebaka yo awa baza na kombo na ofutaka mbongo na bango lokola azoboya eza problème te tika oya kokufa pamba tika na likamba bana wana po biso basi tozalaka so omuli mobali azolandela yo kota bana kolingo sani ofaire chez se tika. À ma grande surprise, la championne. Donc, nazala penda pe na souci. Nabite. Akende na ye, Cécile et Tina. Donc, écoutez, na fille moko, choco frappant. Choco frappant, lokola. Donc, Rachel, maman na Presley, leke la championne. Donc, voilà. Alors, la championne, écoutez, na mwasi moko ya mwindu, moko ya kitoko. Na boya ki basi apembe na bike, basi apembe, basi amikili mobimba, mobali nyoso zotala, pourquoi pas ça zo frapper. Donc, vraiment, na beauté, maman ya bana na ngai liboso, aleka ki, mwasi na nga na yako za mibale. Mais na bizaleli la championne, kitoka mwasi ezande bizaleli. Kitoka mwasi ezande bizaleli. Nga moko mobali na bango. Soki na lobi na tie ya métis, na ya mwindu, je préfère ya mwindu. Je préfère ya mwindu mbala 10. Po bizaleli neso salaka koma kitoko. La métisse tanga zalale ko sala nga ba bizaleli na mabe na komé ko moni lo kwa satana. Elongi na kitoko komé ko moni na elongi mabe. La championne. La fandi na mwasi. Na kie na kangelo lo pango tozana mwana biso moko. La métisse pe akendaki akeko bota mwana moko. Soki pe simba kite soki ndeni nga na bino toyebite mais soki amemaki ki mapekane na libala nga na avoué chéri balinga ngai soki atayo kei mobali msusu akoya akobala ngai yo kanisi nini yo de soki si mibali ozaka nga na soni otala nga na soni tala kanga bien kandungu linga kanga wana mibali msusu pe bakolinga ngai mama ya wana omekati kende nani tozala pe soki bakolingo ya solo ndeko mobala lobi la métisse akei aki aboti mwana moko esimbi te na yebaki te na moni kaka téléphone ndenge nini sava na yokaki obala deja mwasi boni mwasi na elongi mabe abi la métisse abenga mwasi na ngai boni mwasi na elongi mabe nabi mwasi na ngai elongi mabe aza kitoko elongi mabe selon ki na isa na lobi mama oyebi ke mwasi libala ezala kitoko te. Pour ce salaire pour na kitoko mais basi bela kitoko to mona ya kitoko penda parce que la plupart ya ba grand prêtre mère to zaka na biso bilongi mabe to zaka na biso bilongi mabe ba grand prêtre mère to zaka na biso bilongi mabe mais ezaka nde ezaleli mutata parents no bazaka wapi na obeta maboko na poche na obala yo donc c'est ça donc la plupart penda so penda ofandi otali penda ba extra champion to penza mwasi penza mais pona nini ye moka yebile pourquoi donc kitoko c'est important mais yango kaka ndete esalaka ke ekokana na nzela nyonso to ndeko mobala lobi mwasi akomi kosala nini kobenga oya kotala bana te
bana na yo babi oh yo ndum to bande boyelanga bana bia wana ezalaka bakanda tanto uta kosila na sikoyo ça va donc omoni sikoyo mutu efandi omoni mpe outa kini sika na ba réalité mosusu et tout donc mais sikoyo esi na comprendre nanga nde mokili ezalaka boni mobali na yo ayebisinga peteke na téléphone baboni ote aza bien. Ok, d'accord. Mkoni okoleka na otala oya otala bana. Tango na yebisi mwasi nanga bien, c'est que so bandi wana okele otala bana ti boko songa bi mama za calme. Zala calme. Zala calme. Nga moko na yebi. Na butaki kuna. Mone sika yo ozala te. Malamu. Nde bato baloba ke mibali mosusu bakendaka bazongaka. Ngai na kozongela bisanza te. Parce que na yebi. Na kosala mote. La championne na komi kokende. Mais na yoki mawa na passe pourquoi parce que ça comme la bana misato. Mobali mosusu akoya po ngai te. Donc omoni ke mwasi ko mwasi azongi mutu ba gentillesse moko tanga oyambo tanga oya kotala bana ezalaki te tanga ozalaki na ndako tanga azalaki mwasi mama bana ezalaki te. Donc ozomona ke te mwasi penda za kopanzana donc etalika loba na munoko ke te liano mwamba liana o mwamba sikoyo o juste basi bolinga nini yango na pesi lisolo na kochola te mena mawa pourquoi parce que bana nga mibale bazepa na ye na silicité soki azongi mutu te cela veut dire mobali mosusu akoya kokende lisusu yango nalobi ke métis atuli na France métis asali atuli na France beta seti ke kitoka mwasi c'est bien eloka liboso frappaka nde yango wana okutele na mwasi otali ozela sa nyape sa mkongo potala kuna pe c'est bon mais après wana na oyebiso la championne mwasi kitoko na ye koyeba kite papa mwana na basali nini bakabwani na bite na boyi na ngai te me ngai na yebi yo tofandi na yo seki yo memaki kaka ki tasa mwasi kitoko balingaka ngai basalaka boyi bazongisaka ngai tango yo mtu balingaka yo na ndenga mabete wande ombala bina oloba na mama bana nga na ndenga mabete mais fallait na mona peke lem songa lokwa na balaki yo te na mona peke no libala danser po yo mtu mibali basoto kaka yo mibali batiti baka abi mwasi na ndo yebise ngaso mobali ngaso na telemi bosa mobali malobe bunga kenda munaka akomi na likukuma abi si c'était ça le cas faina yo ka mariage moko ya kafuka fwa na France qui était ubali mais ok na yo pe kaka basente yo esimbi te ozongi abina kopesa conseil en tant que leki en tant que mama ya bana na boyi te nzamba asala yo kitoko mais kitoko eza nyonso te kitoko pesaka libala te bizaleli nde pesaka libala pe simbaka libala yango na ye kopesa lisolo epa na yo la championne ameka kobeta site moke parce que biso génération ya lelo c'est comme si tokomprenaka makambo yango ndenge ezalaka te. C'est comme si tout ça ranini to comprendre vraiment makanisa ngo makambo ndenge ezalaka te. Métis atulu na France akomi komitanda ye moko lokwa makayabu akomi komitanda ye moko lokwa makayabu donc so na lobi ke lelo na lia mwamba na oke kolia mwamba mais na boko sakane pourquoi parce que nga naza déjà na mwasi na mosusu na koboma libala na ngai te pona ye pourquoi na yebi lolenge azaleli et ozalaka pona venger o nyonso aloba ndenge afinga adenigra ngai mais lokwa bana bana kati je peux pas le faire. Mais tala lelo akei azongi ye mwasi kitoko ye mwasi o mibali bakoma na likukuma soki ya telemi liboso na bango basi bayeba ateke kitoko ya mwasi ezaka caractère la beauté d'une femme il est kanoki ezaka na passage mais caractère nde awa métis atoli na poto métis atoli na kata France akomi komitanda lokwa likayabu mobali alobi papa bana alobi la championne na lingi na kosaka na ete soki vraiment eza intention na nga na kolia mwamba nde na lingi parce que eloko alingi nde yango wana ye azokanisa lokwa aza kitoko ye azokanisa lokwa aza pembe par rapport à mwasi na ngai ya sika ke yango nde kosala peut-être asala nini aganye nga et pourtant c'est pas ça et pourtant ce n'est pas ça mwasi okutu na ye aza te ke o nouveau venir oti koya te. Donc bana bakoto mumuni ki afanisi makambo na respect na makambo nyonso elobi te ke naza mobali mabete mais zaka souvent ezaka mwasi soka yebika aza kitoko alekanaka bisika olekana te yango na ye kopesa témoignage ke métis atulu na France beta sete ke kitoko mwasi eza ezaleli
Lobala koya, la lula bi, la championne à Miss lokola chinoise. Miss lokola chinoise. Miss lokola chinoise mutema ngai. Te Miss lokola chinoise mais mutema ya bo mama, mutema ya bo mwasi. Donc voilà, c'est un peu ça de combat la lobi beta c'était. Beta c'était basi bazongaka bato. Bazongaka bato. Eza na mutu musa kolinga lokola likango. Mais wa ko valoriser lokola mama bana, lokola mwasi nanga baza mingi te. Soko sozu mutu a valoriser lokola mwasi nanga lokola mama bana. Ya système j'étais tingamere vivant. Donc j'étais tingamere vivant champion, moi j'étais tingamere vivant. J'étais tingamere vivant. Maman ya lingi bina na trop lisolo de komba la pesi na kokama lobi yango bino basi bozaka ndeni. Yo mwasi kitoko comme kozonga komitika yo moko. Papa izala na nka ndenge wana. Donc lokwa yo on reconnaître quand même kozala mwasi na ndako. Solo na ye kete ba avancement azo sala ne pas ne kosimba te mais ne ko mwasi soki pe kolanda. Soki ke papa ba na otindela o vidéo yo. Ya. To boyi te nzamba kela yo na moni photo za vraiment kelamu. Vous avez vraiment kelamu nzamba sali yo kitoko mais kita moi mokie dosez-moi mokie. Dosez-moi mokie. Si c'était pas le cas, basi pe kitoko kutu makasi koleka yo. Bazana bango. Donc voilà, des fois la beauté n'est pas suffisante. Ou soit le ni suffisant ou bien suffisante pour corriger bino moko. Henri matomo na papa na ngai. Alain Wang. Bino bata ba France ça marche, bino bata ofanda na France, la femme de quelqu'un. Kennedy ma Atiki bino, pour moi c'était la vente de la championne. La femme a pris sa casquette depuis la Suède. Tout le temps, la sima beau aimer, beau partager. Surtout aux gens qui s'abonnent. Bye bye. Tu disais?